Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bon ça la décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Utamu, Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes, significatifs, bien, on est Makambo. Quand on est docteur, c'est la source pour la grande actualité, où est solo Makambo, vraiment, où est ça, vraiment, où est au monde, on a mis sur bateau. Il y a un autre CP là, il y a Awana Yolo, comme il a total, il s'abîme, il pending, mais ça, les autres, ça, les vraiment. Papa, on a mis sur mon conseil, sur parti, à Tiki Bomote, mais on sait, sur mon salaire, en haut, il y a Makambo déjà, et bandit déjà, car on est bien au monde, besoin, il y a la vie, il va sur ma cadane, qui choque, oh, Santa, oh, vraiment, il est boucan. Oyo zama tete de na moto e bukani mo oyo na zama to tonto oyo partout ici dans la province poto on va partout on se fait les motos de la makambo loto so no ba image makambo ça que pena bato ba sana posa pe baloba na moi micro to za dia na papa awa mbote mama se peli mingi na musala président facile asali tusepeli nango makasi oyo eza aveni université emaka bango na banzela nyonso baokei na campus na bohôpital tusepeli mingi na mosala ne ya 100 jours mais eloko tosengi éclairage public oyo ezala atraité mpe eko ezala makasi balandela yango mikolo nyonso ezala ndenge ezalaka liboso nde babenga yango evanio tosengi batia biso éclairage public mingi aloba te nga asenga éclairage public mais tosepeli na mosala président de la république asali félix asali mpe nzela moko kitoko mpe na mosala na 100 jours tosepeli nango nde eloko tosenga makasi éclairage public. Mais papa béton bacheli bino mana moni ke turo e bukana te boze suna ba difficulté te nde ba oyo eza 100 ans to moto mbele ya libela donc biso to okufa bana biso ba otikala bakoko do eza libela nde to mona ba immeuble ba 20 niveau ba 25 niveau donc ya libela e okufaka sutambo moto. Mais papa mo konzalo sala musala ya boyene biso moko lisuto zo sala resto bebisaka yango parce que au monde lobi kuna awa nyonso komi salite nyonso pe to pesa faute kana mikonza biso toza bato vandi pembeni to sala pe a traiter na ndenge na biso mais to batela ngo toujours et kozala toujours malamu parce que loko senga isusu paro papa mo konza biso fatia ko sala ni bon asalaka misala partout pe bonga ba prince yose bonga ko magitoko parce social surtout lo mito sengi social donc okei ozwi salaire malamu ozongi na ndaku ofuti ndaku ofuteli bana minerval kolia malamu vieza malamu lo to sengi susu social yango nde vie pe bomo na biso kati na Congo démocratique. Voilà, merci vraiment na balana biso bino mo boyo kitenge papa zo senga vie sociale kolia komela mamnyo sweza la malamu mais papa bosani mamba dollar ezaka ya komata toni dollar ekita to bosa na kuta ngo to ebi yango te place e utaku to ebi yango te to liaka franc congolais na biso donc yango nde ko sala biso poto zala dollar to ebi yango te utawa to ebi yango ata mukolo mongo te weza makamba
ya États-Unis kuna eza Congo démocratique to sepelaka na président na biso alandaka maloba na biso chaque jour ezonga place euta kuzunga kuta na tina lango te na ebiango te na maboko na ngata na simbi franc congolais na simbi dollar te eza franc congolais po yango nde tolia yango nde toke na ngo pa ebiso to ebi dollar te tibo tina zo ba dollar to ebiango te nga simbi franc congolais na posaka ya franc congolais dollar kitata na 5 francs congolais wala to osepe to ebiango te. Voilà, merci vraiment bien mon bocholanda papa vraiment ndenge ucholoba papa lobi ya mamba dollar te mais to sepeli vraiment ya trop ndenge banzele zo sema parce que to so mona omake misala ezo salema so total na sima total na liboso to mona ma misala vraiment ndenge ezo salema vraiment papa na biso Félix afandi pamba te parce que ezo sala biso ma misala makasi ezo mona na vraiment misala ezo mona na vraiment comme il faut ma comme mandenge misala ezo salema nango misala ezo salema nango ebele bien mo bozo mona makadame ya makasi et puis eza béton et robukana te ata onini robukana te donc au santa tiba na biso ba kola vomba okuta ba biloko moko ya boy papa poto sukisa vraiment au baksanini mpona to tombeli ka bonne chance ke liboso makasi kaka ezala ba idée aye nango e continuer alembate biso so peuple congolais to asima na ye surtout biso bana limité koto donc ye moko ayebika to banda ba komba ngo banda kala mais lelo récite to temi lelo likolo makadam ya béton donc oyo 100 ans to moto mbele donc ake liboso donc anzoko na kati alimité donc to tombeli kaka bonne chance to abiso nyoso sima na ye. Voilà, merci vraiment tous ape ba papa pe baza awa papa lo bata moi liloba parce que to moni makadam ya kitoko zo bakisani. Bon mama na sepeli makasi na musala président na biso zo sala na moni vraiment ingénieur azo sala musala o vraiment félicitations vraiment par rapport à musala bazakosa libosana compagnie ana liboso bazakosa la pa musala bien te mais oyo ne na moni vraiment félicitations na ingénieur vraiment mais na sengi na gouvernement na biso vraiment misala ndé salema na kati ya mboka. Mais ba ingénieur balobi ke mbongo ere liboso bandobi mamuke meturo mambongo ebime belé yango bomoni beto ya makasi obakisani ni pona foti. Oui, président a félicité gouvernement liboso mbongo bazako bimbisa te tinde osako mona que non misala ezo salema na bonne volonté te mais pour le moment ne musala ezo salema vraiment na bonne volonté tinde ba ingénieur bazu idée o ya ocha beto vraiment félicitations na président na biso. En plus to senga vraiment peuple azo senga vie sociale alors que to bui makamba dollar ekitana vraiment so dollar ekiti vraiment to sepelane makasi po peuple congolais azo pe moi souffle moké. Bon siko pona ba mwinda pona nini bakanivo etika na okara boto bana olandela raso yango nde basali pe boto. Bon makamba lumière wana ekozanga te parce que zela onde basali yango université za zela mo moké. Alors tu batie ba lumière te hein ba accident et bano sale mapa pamba tala na ba remorque bano uta ba Congo ko ligansela oyo et bano créer toujours ba embouteillage ba na ba accident alors que pona ko éviter ba accident na lumière faut izala parce que des lumières ba tia ba minda likolo tout ça pour kimia izala. Voilà, merci vraiment bien mo boki ndenge bana mboka ndenge bazolo bana micro babike vie sociale ba osenga vie sociale ndenge balobaki papa lobaki parfois ko bossa na peuple té les peuples d'abord donc vie sociale dollar vraiment bataille la biso problème à dollar ekita papa mbote maman papa tomonio awa na béton basali tozoye baté zandini vraiment oloba nini obakisa nini pona banzela na biso parce bon biso taba mabele o to botami nga na vanda na limba te en ministre mais souvent na sala transport na nzela o vraiment félicitations na président comme à la biso na 100 jours na que a renouveler banzela a sala ba lumière publique et à par-ci par là que mboka eko évoluer dans les bons. La preuve tout le monde a un d'Anzela, Thomas Louaka, je connais le Congo, je connais qui le Congo te. Ya je connais là qui famille naie, na ba boti naie. Mais dans le moment où tu as fait ça, en tout cas, tous allez si au que tout le monde a boué, félicitations vraiment tout le monde qui mambo loba qui a 100 jours, zo sala maman. Abo sanate biso to réclame que le peuple d'abord pour peuple ne mutasala nda za place wana ya za lelo.
ezate ke mutuma ba noma ke fati zwa bien masasi monte masasi te masasi eza biso population donc azana mawana biso pour la vie sociale pour na bana quand même pe baza na mama ba notion mo étude sengaka ba famille baza ba opportunité te bana ba batanga ne ba école primaire na ba pays étranger ba pays mususu kuteza ba pays voisinage na biso aneti ba Congo Brazza ba école primaire ezanango gratuit. Hein, à partir de l'humanité, à côté moi facilité à moi m'énerver va frais scolaire amitié. Mais quand même tout se pèle na marambo azo ça là pendant 100 jours na e. Événement kulu na aussi là à cause de quoi? Nenga pesa ki idée que lelo que awana ni na INPP bana baba ndotanga gratuit ba fazer au bazan ba famille. Au moins que idée aussi ça kulu na ngwana. Parce que kulu na tango azo la nzala mo na méthode ça lelo comment ezati. Ana rien musala mo ba kokyo ça gratuité azoma muninga mo bali alipa mo bena gato munene esani etinda sala kuluna etinda iba mutaiba kana souffrance soka na 100 francs mo bazozwa quelque part aux opportunités ibate oh monaka anoke iba pona nini nazanga 100 francs te 200 te sala mo moi motivation mo beka batbaya na moi ba opportunité mo bena mboka oyo po moi kona moko pezo moi kwanga kolia ata mingi tata moi 200 300 zo na journée facilité ki moyibi wana ekosi la don facilement ki moyibi eza ko kanga bat ko tinda prison centrale makala te ko sisa ki moyibi eza nde ko zwa misala moko pesa ba jeune ko zwa misala moko pesa ba opportunité mo beka au moins que mutu nyonso likunya ya ka travers ko lianga na lia soso chaque jour okuna lia ka ponduka ka ya mai santa mafuta sa eloko lobi tina nini ye asala kanini pa koma tika na sa loko ya simba kisi ya simbelanga machette akalenga botolanga 100 francs nanga mais soka zolia soso nga pe na lia soso simbelanga machette pourquoi Fati pardon to déclarer que le peuple d'abord bandalo ba le peuple d'abord tango tombola misapiana mi bale wana elakisaka donc peuple d'abord biso nde peuple bato chao wana mando kite mtu chao wana sala minene polo bilobi pe élection 2023 ozwa voix na yo don ya sambate merci pour la déclaration au sali pour na ba magam na ba sali ya ba sénateur en tout cas to senti que ozoyo ka kolela peuple. Mais attaque yo chauffeur mande basali makadamo ya beto bona moni osepeli pona nzela ngo parce que za nzela na yo leka na robula. Ah en tout cas félicitations vraiment ngana chauffeur na féliciter na musala zo sala na féliciter mais asa tout étudiant pour lelo ba banda sa ba grave te ba silikate kitisela bango ata ba frère académie na bango baza dans bon baza ba syllabus gratuit. Au mona mboka pene otamwa dans les bois tidia simba libanga take no bamba abamba o soda bamba boy police o sala tracasserie te so zo ata moi $150 $300 na ye tracasserie ya kana nzala to tio wana pour la vie sociale to tio pour la population donc il faut ça là pour la population. Sala pour la population pour le bilobi pe histoire na otika la munene lelo kabila le père akufa mais histoire netika la tama mabundu na eto banda somba 200 francs na katikata ba wenze to soma tali bunda munene 200 libundu wana lelo libundu ane limwa to koma lia Thompson mo boyo ka 500 fata Thompson mukiawa mais Thompson mo kabi nani Mobutu kuto loba ba déclarer si Mobutu toza posa tokotisa dendo na katata Congo loba nini Mobutu papa Mobutu biso toza ba mike metebi histoire aloba kenini bino bolie misuni boya na mafuni ma dendo boya oteke la population na à cause de quoi misuni ke wapi mais lelo tokomo lia dendo par-ci par-là ba tumba ba dendo ba nini ba bilo mo bedo ba tifoi des heures gratuits donc pour une opportunité zate beaucoup de biso bilo quoi bien on va ni ana pour la vie sociale on va ni ana pour la peuple on va ni ana pour sala ozo sala o ba preuve amiki anwe monana merci vraiment voilà merci vraiment bilo mo boki kolela ya peuple papa na biso Fati vraiment papa loba ko bosana te peuple sozana pour na peuple talara musala ngondenge ozo sala biso mais kapé ko tela biso vraiment vie sociale vraiment marambwele kana vraiment na kokita mama ba vie comme vraiment kitoko bana classe vraiment batanga bien maramnyonso vraiment ezala bien en tout cas et c'est pelisa biso maso bana biso ba otanga bien maramkolia vie sociale eza bien vraiment to ya Mbappé papa pe aza awa
Mbote papa na biso. Mbote maman. Na kotala bwende papa na biso Félix ya osela biso misala ya boy papa obakisa nini olobani. D'abord misala oyo te remercier peuple congolais parce que ça fait longtemps que Congolais banda déclarer pour la misala oyo. Au début ezaki vol na vol. Mbongo ezokota la libenga et à l'état en même temps et s'envoler dans la fumée. Mandat mononate. Lelo état de droit comme na mboka to monisco yo misala musalema. Vraiment coup de chapeau à Ranfati, tout singi vraiment apprécié la misala oyo, c'est ça être président de la République. Président Gaola Takaza on a cravate tambola gâté. Président il faut peuple ndé à vivre parce que ce peuple était bani ba mona ndeni parce que bango nyos tango ba vote wanda courir derrière peuple. Ça veut dire que pouvoir les a peuple. Alors à la vie sociale, alanda ba douane ba biloko miki ba biloko miki aminyozo akata yango a favoriser dans donc pour être ba commerçant sous baé batira bien pour être mboka kende liboso et puis a oublier ba soldats bango doit assurer sécurité en mboka. Alors il fallait akende kolanda ba soldats ko futa bango très bien ba soldats nyonso bazala à l'aise et puis ba étudiants surtout parce que ba étudiants bazali o ba bengi fitira lobi na mboka oyo a favoriser bango na ba frais académiques na bango ba conditions de vie ezala bien atia électricité mai makambo nyonso transport na bango ezala et puis afuta bango ba prime ba étudiants toujours ba plusieurs ba futa maté vraiment asala musala makasi ezala au début te abanda asala ngo pesa comme il le faut. Voilà, merci vraiment papa. À part wana dollar ezonga na ngona mboka na bango parce que toyebi yango te to tikala na ngo continuer ka ndenge. Dollar eko nango parce que pays na biso eza collaborer ba pays ebele. Mais basa la tunde ekita. Dollar eza mbongo papa bayaka awa baoza posa na dollar baoza posa na ba mbongo nso bango posa mais quand même faut dollar nde ekita. Makambo dollar fuka ba douane wana. Balanda ba douane kuna nde bakinde ko kitisa ba longola ba biro ya mibi te na ba douane. Comme ça ko mona ke dollar ko kita. Voilà, merci vraiment. Binomo bozomo na kolela ya peuple ndenge azolela chaque fois. Papa baluka boy. Binomo bozomo ya ndenge peuple azolela kolela ya peuple dollar ekita marambutu vraiment marambwe bonga vraiment marambwe changer vraiment parce que maram na mboka na biso vie ezokoma ka makasi tozo comprendre te mbote papa. Ah mbote mama journaliste. Na kotala makadam kitoko bwendenge papa na biso Félix asaeli biso vraiment obakisani na. Bon, d'abord, on a remercié le chef de l'État pour notre programme Naya 100 jours. Premièrement, vraiment, félicitations. Parce que, tu veux comprendre les lots que non, tu jusqu'au mouton, précisément tous les Congolais, qui causent la Nakachambora na biso des Congo. Nous avons foutu la juste 0 mètre out. Et pas n'angeza quelque part. Tout ça là, 3 ans nandambo. Pona nzela oyo tonyo kwami makasi mama journaliste na dege mo sakanate mais na programme il y a 100 jours nae on a vu quand même avancer moro boye surtout ya route à université et ça route moko abandonné oublié mais aujourd'hui quand même tout le monde a qui commis bétonné comme ça vraiment c'est quelqu'un félicité et l'on enseigne ezali azua vraiment temps il y a qu'on réfléchit avant à composer gouvernement naé azwa tampena ko réfléchir a meka penza te ko sala erreur a meka ko reconduire encore régime il y a 18 ans passé babo sana nzela oyo mena 100 jours to ko mona ba beto ekoti quand même comme praticable et ça linga bien makasi félicitations na chef de l'état na encourager mingi na programme na 100 jours mais to sengaye et soukara boyeti na monde déjà to comme na niveau à capella batela biso mabele ozomona oyo hein awa e komaki donc il la mwamba tolo bagana mukuse mwamba mabele oyo mais maman journaliste ezaka scandale nzelo ozomona komaki il faut bocha pont kotoyo pont pe kotoyo donc bato a kotoyo po bokoma kotoyo il faut fouta 200 francs pendant 3 ans et demi, s'il vous plaît. 3 ans nandam. De comment vivre dans des temps dans Zelaou. Bah, il nouvelle technologie, mais on a beaucoup regretté. Infiniment. Je vous dis que ce qui mboule les bêtis, maman journaliste, route commis impraticable dans des gens au rondi maté. Ce qui est kaouki, poussière, bah, maison commerciale, nous sommes mono, nous sommes kangamaki. Comprenez? Donc, comment il faut vivre dans une situation moko précaire par rapport à la route à l'université. Mais là, tout le monde a commis au longwe, bongolo, comme PKP là.
awa ba bétonner parce que ça place mo marquage mais quand même ça va ba bétonner nzela tane tozama journaliste tozo temi likolo béton non voilà oh ça béton to moté malelo likolo béton grâce à programme ya 100 jours à chef de l'état na félicité Makasi mais balobi koto yo pe boza na problème ya courant pe et puis boza na insécurité vraiment bon oza na raison par rapport à ba information mais na zone dim par rapport à programme il y a 100 jours il y a chef de l'état actuel Félix Tshisekedi Tshilombo nabi ke akocha ba moyens so possible pour comme un peu qu'on neutraliser bateau ba sala moi ba dérapage ezala na yolo ezana ngambo na biso ya momela mais pour le moment par rapport banda yé moi sécurité comme Makasi sécurité comme Makasi par rapport nezaki liboso po ebele ba banda mi ko se réfugier na banzeto zo mona oyo mais lokola moi courir comme liboso nezalaki bo ça 3 jours sans courant mais quand même ça va moi makamwa mike comme déjà koya maintenant on dit avec chef de l'état actuel ça va ça ira ça va marcher. Voilà, merci vraiment binomo bozo kandenge peuple ezoloba chaque fois pour na marambango papa poto clôturer au sengani ni so na ba conseil. Bon chef de l'état d'abord et là qu'on a senga et pas il y a son excellence mais c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo na supplié yo vraiment naibi ke yo za mwana mboka oyo za na souci makasi a peuple congolais na sepela makasi na initiative à 100 jours pe na omona ke no ba œuvre comme palpable to za kozelelo komo epana yo sala effort monsieur le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pardon komeka kozula biso lisusu bandeko basali 18 ans na régime o introduit bango suna kati ya régime na yo pardon si tu veux réussir na 5 ans na yo oza nango ya mandat ya 5 oza nango soko lingi to applaudir susu bien to betelo maboko ya bien komeka kozwa susu bilongi oyo esalaki 18 ans na mboko yo te banyoko libiso makasi ba détourner ba mbongo makasi donc eza susu ba visage te okoza la pembe na yo pour que o reçu na mandat na yo ba misusu ba yaki ba bi nouvelle technologie mbongo ya nzelo bima plusieurs fatoka na sango yo so mona société mombeye ezaka na tracteur moko mais na pesi longonya na bana na biso ya Congo OVD félicitations na compagnie na combo ya OVD ils sont quand même en train de faire un travail remarquable vous comprenez na sengi na yo mokonza mboka revoir gouvernement na yo soko lingi o reçu na mandat no 5 ans bilongi nyonso ya kala esaki 18 nyoko le peuple congolais komeka suko reconduire on te na 5 ans mandat na yo mama journaliste vraiment naibi ke boza bato bo panza sango naibi ke bo kutana bato baza proche ya présidence bo komisa ba image e komati pa ya chef de l'état a comme déjà merci naibi que façon na kutelo pe osa musala na CP Makasi pe na za rassurer que non ba image e comme merci beaucoup na remercier. Voilà, merci vraiment pour to clôturer mission na biso to zo papa pe lisusu aloba mwa muke pour na maramba ka ndenge zoleka pour na maramba ndenge zoleka na mbote papa mbote mama komona ni okomona nga rose to moni o awa me tozo ebate ndenge o moneli vraiment makadam oyo na ndenge zalaki vraiment liboso zo bakisani ni polo bana te makadam ezo salema kitoko longo nyana mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi awa to telema tozana béton izaba makadam bachela kibiso ya terre jaune te awa tozana makadam toza sirike no o 100 ans awa eko bouger te bazo sala musala moko kitoko mais dans 4 à 5 jours on a moni musala ezo kende lanterre ezo kende bien te yo kali susu ke côté a zappé et telemi mais yango tozo senga na mokonzi ya mboka atinda batu ba contrôler ba pourquoi misala et telemi ezo kende te ezo tambola te tant que to déjà que mbongo et pesa magi déjà koto misala to moni e bandaki na rapidité mais mikolo ezo kende trop lent bon et loko na combien de jours de telemi bon amoni ba 4 jours hein bazo sala mopanzi moko mais mopanzi akapela kuna ezo kende te mais to éviter pona nini et cause la bonne raison technique na bango ba pareil ou bien za pona nini to éviter mais yé amekana ko vérifier pona ko ba pourquoi musala ezo tambola na rapidité te ndenge bandaki mais musala ezo sala mandeki toko ne bazo sala boye c'est ça to lingeza la boye partout na Congo OVD bakundaki nde ye akokunda mais OVD bazo sala musala moko kitoko koleka kutu oyo
babando pesa bambongo ebele ya pamba musala ezo salema kitoko. Bon. Voilà ce que papa obakisani ni pona mokonzi na biso ma continuer ka ndenge osa misala boye misala ra esale mara ya boye to pona vie sociale pe kodia pe. OK, mokonzi mboka eloko moko biso peuple tozo senga na ye azala kaka na image o azana ngo o ya bandi nango oyo ekozala bien tokopesa deuxième mandat eza ya ye alira azana ngo bongisa mboka ezola kisaki azamwa na mboka za étranger te mais tozo senga na ye a s'écarter na batu ya kala gouvernement ya kala constitution na biso kutu ndeto za biso peuple tobaye yango na ba makambo mususu abanile ya biloko wana tobaye yango pona komona ke mokonzi ya mboka à partir la constitution azozanga majorité parlementaire. C'est quoi ça? Toye komona lisusu ke mokonzi ya mboka ba sénateur ezaka batoyo bandoki ya kala wana ba gérer mboko pendant 18 ans bazo bongisa mboko te tala lokola ndokyo ya salaki nzela oyo oyo ya mabele a jeune muto aboyi soki apusani pembeni ya mokonzi ya mboka akobebisa ite ya ntozo mona mokonzi ya kala oyo autai kokende Joseph Kabila si j'ai une bonne mémoire alobaki na 2015 ke nazana 15 personnes ya kitoko te na entourage nanga ya ko gérer na bango mboka yango bozomona mboka ezokende mabe ye moko kaka ekobete loko yake fini la récréation ye lisusu ekolobaki yo tolérance zéro. Mais fini la récréation, tolérance zéro. Totikalo komona ta kangi ministre moko te. Tala bato lokola ministre oyo abando kosala nzelo oyo. Place na zo mériter za la prison makala ta kuna na nini na prison ya siko bafungoli na ba Kongo soki liwozi soki nini wana luzumu mutu aboye aki ndovana la luzumu mutu aboye bato aboye. Mais siko soki azui batu ya boye apushi bango pembeni na ye. Tala bato soko moni bien bamvutaki Kabila. Bamvutaki Kabila penza envoûtement ya sir baza batu moko boye ya ba science occultiste baza batu ko pusana na bango pembeni te sino pa soko saliere bako chayo na mulangi oyo bango bako banda koloba ne oyo ko banda koyoka tala ba fois lokola bakimbuto na batu wana tala bilongi na bango wana lelo balobi ke baki novanda na sena biso peuple to boyi constitution wana ba makambo mike oza na kati ya constitution ezo senga yo mokonzi ya mboka bo vwanda bo luka façon nini ya kolongola ya mabe kotika constitution na biso ezala bien po ata bakonzi oyo bakoyaka après yo ba konza mboka bien même makambo yake majorité parlementaire te biloko na biso peuple to boy biso peuple nde tuchaka bino en tout cas mokonzi ya mboka il faut koyokela biso ba population ndenge tozo senga po o gérer mboka oyo bien kolingate opusa batwana pembeni na yo na entourage no sino pa ba ko envoûter yo ndenge ba envoûtaki Joseph Kabila. En tout cas on a zaki na ya koloba ine yango na. Voilà, merci vraiment. Tokomi na suka ya émission na biso. Voilà, tokomi vraiment na suka ya émission na biso. To bombela ki bino vraiment yango bino mo bomwende musale sale maboyoki pendenge kolela ya peuple, ndenge bosenga ya peuple bino mo boyoki yango déjà. Vraiment na pesi bino mo ba mbote belé partout bisika bolandaka biso na ba boss na nga na rifin ki sombe na papi Keli na pesi ba mbote ebelé vraiment na bosanité na mon vieux na kati ya Switzerland. MTC Foudre, Pichou Antoine. MTC Foudre Pichou Antoine na peso ba mbote belé mon vieux vraiment na kati ya Switzerland na peso ba mbote belé na bosanité na sponsor na biso ya tindika malele des champions sponsor officiel ya tindika mobimba na peso ba mbote belé na bosanité na Ameder Mende passeport rouge na bosani pete na pesio ba mbote ebele na ingénieur Fido Kata Fumbwa na kati ya Paris Eugène Bertali na pesio ba mbote ebele vraiment bisika ozali na batu nyonso balingaka Rose Rajabu la sexy na pesi bino ba mbote ebele to komi vraiment na suka ba mbote na bino partout na bao na pesi na bao na tangité Medar Mende Meder passeport rouge na pesio mbote Meder passeport rouge. Une pour les meilleurs Nico Business Car number 1 le fait Jérusalem. Nico Business les meilleurs, oui les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business l'exemple, oui l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem, Nico Business Car, nalobi boya awawa, bozala décité, mituka nyonso, confort, garantie assurée, kilométrage normal. Bamituka yote na prix bien, en plus incomparable, prix abordable. Nouvelle Jérusalem, chez Nico Business Car,
tuko na importe miotoka ya kuachana, kisha eko nafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car eko nauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba, tuko ku numero 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business, tonton. Ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Putain, putain.